te ke na yaki Congo nga est-ce que na koya Congo kaka mpona koya kosala ata koyiba mbongo $100,000 non na yaki ezalaki promesse ya président de la république oyo nazopesa mbote na minute nakokosela président makambo te président apromettre nga passeport diplomatique apesi nga naza ambassadeur grâce na ye epuis napesi merci na yango papa alobaki ke gouvernement ebanda soutenir nga gouvernement alalisi makambo na ye teke na ye koyiba mbongo nakoyi mbongo aboka koyiba ndenge nayeba ndeko nango naza ambassadeur na représente bino na minute oyo na ye kutu awa nde na boso naleki nakisika passeport bo batiki nga congolais ya nazwi valeur grâce à président de la république oyo nazopesa merci na minute oyo nakomi oleka boye ya ambassadeur baleki sur nakokosala buzoba te soit naya mpona koyiba $100,000 te eza promesse au président alobaki gouvernement esala premier ministre aza au courant ministre sport aza au courant mbongo nde ntango nasali video eza mpo nawumbeli na Congo fali mpa nawumbela toki ya kutu des fois nalali 2-3 jours na mbeto nazotelema te ozwi makofi mpona libendele wana kaka epepake no bakolo alongi bakolo nde champion lelo gouvernement epesi nga mwa esoutenir ngai na mwa quelque chose mpona kende kaka na préparation bino bandeko na nga oyo bosepelaki j'espère que parmi bato nyonso boolanda nga awa moto asepelaka jour wana azalaka te moto asepelaka te aya komela nga na message kasepelaka te c'est que lelo bozwa atake nga likolo ya badroit na ngai oyo première citoyen ye moko aprometaki nga bandeko pourquoi tozodiminue Congo na biso te na niveau boye soki biloko nyonso baya bazolanda biso yebi koma bazoseka biso tolingana ko bandeko nanga tolingana alobaki na koloba moke me temake namona ba message ezoinspire ma mosusu oyo toloba bato mosusu booloba mpo oza mosika olia kofinga efalo opesa ide obimisa argument est-ce que boyebisa nga eloko nini oyo eza empêche ke mboka na ngai ekosoutenir nga te gouvernement na ngai ekosoutenir nga te naza congolais te naza mopaya na change nationalité oyo eza po passeport na est-ce que naza mopaya bino boyebisa nga na commentaire eloko nini bomonaki mboka ekosoutenir nga te oyo eza nini navana mpona passeport diplomatique imaginez ngai naye na Congo pour que le gouvernement elobi ke kosoutenir nga nafandi nakotisi tous les documents pour que babimisela nga mbongo nakende obeti 1 mois obeti 2 mois date déjà ezalaki ke combat ifallait topréparer dans 3 mois date eza déjà pembeni otika na 1 mois sikomitya place nanga olingi osani et surtout que ozobenga appel moto azoyamba te obengi mutu oyo aza na dossier na yo ki ayebi soki peut-être champion dossier na niveau boboye akateli o téléphone okoyoka nano ndeni ambassadeur que je suis na ye olimi soki omoni ke okopesanga mbongo te kondima dossier nanga te pourquoi ozosala akize ya réception mais pourquoi baministère eza pourquoi bazofouta l'état azofouta tout le monde ata na cabinet ya président bayambaka courrier soki omoni ke non bokopesanga mbongo te bozwa dossier nanga te soit boyebisanga no omoni boye tokozwa mbongo ekobima te tokopesa kaka conseil ozonga aya nazonga nanga bandaka naninga beta ba 2 mois oyo nabeti te na hotel wana te omona nanga kino mwana mboka na congolais neti bino naza na badroit nanga nayebisa bino vérité naza na badroit nanga bokritike boloba tu naza na badroit naza mpe congolais neti bino surtout ke nazosala fierté yo mpe so obimi lobi
vol na nga eza kala te. Beau partager. Nalingi na banda, beau partager. Tout le monde. Naza pour ça bato baza na Instagram, baza na Twitter. Beau partager, beau komela bango baya na Facebook. Pona kosala ka vidéo moko. Beau s'abonner bandeko na Congolais bizarre boy. Beau s'abonner. Comment était que ça la bien. Ata libana ba mona ke non. Martin Balo Belaye aza koni ndenge mboka na yezo soutenir ye. Malgré bozo finga mosusu bazo translate yango na anglais batala nyonso tu point nini tokolinga nano te totyana no makambo mosusu apa. Tokolinga nano te. Soki nga bapesi nga 100 000 wana est-ce que nazo mériter nano te totyana no makambo combat pa 100 000 $ nazo mériter ngo te. Est-ce que nazo sala honneur ya mboka na nga te? Même bandeko na tout chana no baja pa parce que nga nazo mériter mbongo wana te na ndenge bino bozo monela nga nazala na ona osepelaka na nga te olingaka nga te mais est-ce que nga nazo mériter gouvernement soutenir nga te depuis na banda carrière na nga ti lelo natikala komokolia ata 10 francs ya gouvernement te mais lelo le chef de l'état ye moko alobi ke non gouvernement bano soutenir nga basoutenir nga est-ce que basali mabe. Allez, tu as les 300 na bande, mais on a besoin sérieux, na ina lo bambala moko. Na ina lo bambala moko, pour partager s'il vous plaît. Nous avons besoin de bambala moko pour les cambo ici la lilo. Mais avec que vous la tête, vous monsieur sur le cabas, ça la belle na ndenge na bango. Maintenant na nina éclaircir bino. Pour na la transit, coup na Paris, na zela. Vol nanga ya kokende Londres. Vous partagez, oui. Tout comité 200 personnes. Vous partagez s'il vous plaît. En même temps, vous aimez ma page nanga. Vous aimez Twitter nanga. Vous aimez Instagram nanga. Tout mata quand même. Et pour ça là que peut ça un peu bas sponsor. Bas sponsor bakoya kamingi. Vu que ba mona ki ba réseaux sociaux na opeza na ba abonné pele. Surtout vous ça n'a pas TikTok nanga te Facebook page nanga sika. Martin Bakoule officiel. Nous saluons notre héros national Armand Kingoul. Tochikali Muketo ko Camille. El commandante le maréchal. Linga mabeti na posa to na page surtout page na Facebook. Wa ke kubuna na Daniel Dubois. Wa za champion siko. Siko nazo ya na bino. Nazo tia na téléphone nanga. Bozo tala. Li a aza déclassé. Michael aza déclassé. Vu qu'il a un problème, asali une année à Bundite, aza déclassé. So botalinga ina deuxième, mais numéro 1 azate, fallait na Bundite numéro 1. Michael azate. Bino kono sa zolo banakati internet azoluka a blend soit à luka place nini ya koko zonga d'actualité. So bomona asitara toujours comme on a mais so bomona on a kubona na comment azaki première à deuxième il fallait trouver la place à liboso pour mutu oya ko gagner à Kebunda na oya awa super champion za Uzik mais mutu za champion eza na Daniel Dubois so bomona azate siko awa ranking na ezate bazolu kilanga mutu e wontai aboyi ko bunda nanga baluki Joshua aboyi ko bunda nanga oyo aboyi onde bazo nani négocier pour que comment ils allaient entendre bomona ke bozo kende ko luka bilo moko ko ezangi mutu na makolo pona ko luka ko nuire na mutu pourquoi congolais alingaka ko nuire ndeko na congolais est-ce que beaucoup teki na ranking oyo bomoni makambo que Michael Antandenga za na ranking te azalaki numéro 1 so bomona ba komino ranking c'est que ngande ba komi kombo na liboso ba komaki Michael Anta mais awa bomona ke ata botali biloko na publiaki bokomona ba komaki Michael Anta 1 ngai Martin 2 mais il y a un vide. Ce concernant le dossier est déjà dans le gouvernement pour nous conseiller en préparation. Ils ont comme Michael Anta pour effectivement faire un bon année. C'est que tant au balongolier boy, WBC a déclassé. Maman papa, tout le bel macambo.
ya mikete au champion d'Afrique te tout le makambo minene na deuxième classe te deuxième mondial eza ba jeté na sala ba jeté bande ko na botika nano ba je na lo makambo sérieux mutu oyo azalaki première oyo nga naza deuxième fana bunda na ye aza déclassé normalement il fallait balanda oyo alandinga na bakosuka na 5 Devonta ya boy Anthony Joshua aboyi so bomoni asa annoncé déjà zobunda na américain siko bazobunda bazotalela oyo aza risio ye mpe aza na combat kala te WBS ko aza na kati ya kolukela ngai adversaire soki boyoki ngai na émission ya sango na lobi ke nazobunda na ukrainien eza l'unique seul mutu oyo andimi kobunda nanga mpona challenger ya nabima challenger numéro 1 ya WBA bandeko soki toyebi eloko te fale koluka kose renseigner nanga aza na esengo yake bokomoluka boluka boyeba ke boxe ezotambola ndeni mpo nazalaki surpris ti na ministère ya sport bayebi boxe te bayebi nde makambo nyonso ya ndenge ezolekana te bayebi te bandeko nanga kangi na partage na bino botika koinformaka bato kopostaka n'importe quoi surtout que boluka bonuire na niveau naza awa bazo compte Congo aza deuxième mondial pourquoi toko koluka kaka likolo ya mawa nungu mbongo ebimi est-ce que gouvernement akosoutenir nga te Michael Anta abimi alobi kana combattre effectivement aza combattre mais botuna ye question problème nini na manager na ye pourquoi aza na cote abundi te une année so bomoni ranking na wuti olakisa bino eza déclassé pourquoi boluka créer ka problème place problème eza te pomeka kopartage vidéo oyo tout le monde azwa information moto aza na information mosusu po akocontredire onga nalakisi bino onga nayebisi bino onga nayebi akoyaka poste pourquoi nazowumbela tout le monde bakimaka kobunda nanga na émission ya bosolo nayebisaki bino ke bazonégocie nazobunda na ukrainien so boyokaki bien balobi bango mpe baza na guerre biso na guerre oui pourquoi mpo nayebi ke Michael Anta na minute oyo aza déclassé soki boyoki baémission boyokaki na sitaki nkombo ya Michael Anta te mpo nayebaki ke Michael Anta aza déclassé vu ke aza na baproblème na cote bandeko naza na équipe puis nazalaki na promoteur te bomoni nde nasigné promoteur naza na équipe full awa naza na aéroport moya naloba mingi eza te ntango na kokoma nakoti réunion na équipe nanga bokomonaki bakoaffiche biloko makambo nyonso to bakoinforme bino bandeko nanga boutala teke nayaki Congo ngai estce nakoya Congo kaka mpona koya kosala ata koyiba mbongo $100,000 non nayaki ezalaki promesse ya président de la république oyo nazopesa mbote na minute oyo nakokosela président makambo te président apromettre un passeport diplomatique apesi nga naza ambassadeur grâce na ye epuis napesi merci na yango papa alobaki ke gouvernement ebanda soutenir nga gouvernement alalisi makambo naye teke naye koyiba mbongo nakoyi mbongo aboko koyiba ndeni bandeko nanga naza ambassadeur na représente bino na minute oyo naye kutu awa nde na boso nalekisi ka passeport bo batiki nga congolais nazwi valeur grâce à président de la république oyo nazopesa merci na minute oyo nakomi oleka boye ya ambassadeur baleki sur nakoki kosala buzoba te soit naya mpona koyiba $100,000 te eza promesse au président alobaki gouvernement esala premier ministre aza au courant ministre ya sport aza au courant mbongo nde ntango nasali video eza mpo nawumbeli na Congo ifale mpa nawumbela ifale naza deja libanda komba eza na Angleterre nga naza na Angleterre te équipe na nga bazotungisa nga tout le temps pourquoi aza na Congo bayebaki te ke nayaki na Congo mpona kozwa mbongo ya préparation bango basi bamesani nde nasalaka na préparé na mbongo na bango moko bazo préparé nde na bongisa na mbongo na ndenge na bango et puis après combat bakati bambongo na bango oyo nyonso badépensaki aka préparation na yo mais so gouvernement esoutenir nga mabe eza wapi soki bino bakongole bosoutenir nga mabe eza wapi est-ce que nazo défendre mboka na nga te
est-ce que bendela mboka ezopepa te so bokoti na page ya ministre ya sport bokomona jour après combat jour ya Tony Yoka maloba nini nakomaka nani azalaka contre nga jour wana pourquoi lelo bozokoma contre ngai mpo nazwi 100 000 ya kokende ka ya préparation oyo naza na nzela kutu natiki libota na ngai 2 mois bandeko naloba naza na motema pasi vraiment yango namoni ke merci boza wana boyoki bopartage message oyo eza na ndenge mabe te bato baza na malentendi bayokaki bien te komeka koéclaircir bango biso toza na nzela tokende nakei bulo nakolanda makambo ezolobama mingi te ozomona commentaire oyo eza ma conseil nalandaka bayebisi nga tala boye bakomi boye motu aza na numero na nga akabisira atindeli nga esalaka nga bien critique il fallait kocritique oza mopona mais ezosala ngai mpe esengo ke non bacongolais bakomi s'intéresse mingi na makambo ya boxe boye ezosala bien ke ministre ya sport amoni ke non congolais baza éveillé bo banda okonde ezaka football te bandeko ezaka football te fo eza na baboxeur mosusu bauti Maroc toza na Chama toza na Peter Kabedi toza na Mbayo bauti oza bamédaille babundi vraiment balite bazo mérité nde bakiti wana boyambi bango gouvernement ya récompensé bango eza mosala tozosala mosala yake tozotambola na drapeau ya mboka partout toza bamandian te soit nga mpe na congolais soki basaleli ngai bolamu soit bino moko bofuti baimpo ya bino bosoutenir nga ndenge nazo honore bino mpe jour wana bato basepeli baseke bamela masanga bato bayokaka bien nazolela na Paris bazorespecte nga à l'homme qui a bâti Yoka bazokanga photo seke esali bien te esali bino bien te esala bino mpe bien te bandeko nanga tosolonono na ndenge ya bien entre biso makambo nyonso ezocircule bozokritike seke ngai nakomata moto te ezalaki na vol na 18h 20h pendant koma déjà aéroport nakangami na mbouteillage nabi nasundoli kaka na mati likolo ya moto non congolais azwi video tala Martin Bakolo boyoki kozwa na image ya kala oyo nafanda na ba impere so botali bien na pantalon ya pembe nalataki tricot ya jaune mais bozozwa boobimisa baimage anaka mpona koluka kaka ekosala babase moko unité soit konuire na carrière nango nauti lelo te nauti mosika nauti loin bandeko nanga napesi merci beaucoup na son excellence monsieur le président napesi merci na premier ministre napesi merci mpe na Serge Konde bopesi nga mbongo eza mpona kokende kose prépare eza ya kolia te nasufraka mpe te nadebrouillaka na ndenge nanga mais gouvernement alakaki kaka kopesanga mbongo akobanda soutenir kaka préparation nanga asoutenir esuki mpe kaka lelo te mpo naza ambassadeur naza mwana Congo naza mwana mboka nazomérite sikoyo mokolo na kosenga sikoyo naya kobunda na Congo seke Congo akobimisa mbongo te mpona kosoutenir nga bandeko nanga totika bongo tozosala fierté ya mboka bosoutenir biso boencourage biso de façon ke tozwa lisusu courage 100 000 eza mbongo ebele te eza mbongo ebele oui mais na niveau tozomemela Congo na niveau tozohonore Congo na bato bayebi makambo boxe bayebi comment boxe ezolia mbongo bokocomprendre ke non naza na raison tozomona mpasi mpona mboka na biso tozoluka tozongisa mboka na biso place ezalaki babanda respecte biso partout tozolite ya boye toza combien toza ngai na junior mpona Congo pour le moment na monde toza ngai na junior et en plus azobunda le 26 a bandeko nanga esali nga mpasi mingi mais ere moko ezosala ngai esengo ke lelo nazoloba mpe naza devant 1400 personnes bazolanda ye oyo makambo tobanda okomona na makambo mosusu ya politique mais tozolobela makambo ya boxe esali nga bien ke bato basinteresse na boxe mais bato bayebi nga bien bao bayebi te nde badécouvrir nga sika bobanda kokota internet bolandela makambo ya boxe nde bolandela wana ekosala bien ekosala ke tout le monde peuple tout se réveiller tokontrolaka esala bien esala nga esengo makasi
soki okomi boye baministre nyonso to moto nyonso to na point na ye amoni kaka population ezocontrôle komona babando osala quelque chose. Sport ezaka football te, sport ezaka boxe te, sport eza judoka te, bajudoka te, sport eza karate te, omoni toza ebele. Bana MMA bauti orate vol, bato ya basket bazolela mbongo eza bloqué te sikoyo ezaka dossier na nga te. Bokende na ministère ya sport wana botuna bokomona keka ezaka yanga te. Na basketeur bazolela mbongo ezobima te, mbongo eza bloqué niveau ya budget bato tout le monde. Soit soki bolingi boyebisi président azolanda ngai, soit akozwa message na nga bosupprime kasi ministère ya sport bosoutenir bajeune te. Bato nyonso bozoloba wana tout le monde bozoloba oyo baza baprofessionnel boye bachange nationalité, bachange nationalité. Lelo Yuri Kalenga oyo azoloba oyo marate azo attaqué aza français, tous les congolais bazobunda bazika drapeau moke ya Congo boye batie mopanzi, mais nga nazomata na drapeau monene ya Congo. Naza congolais et naza fier ya kozala congolais. Bokata vidéo te vidéo bolanda ngo na seke naza na esengo mpo bato ebele boza connecté bozolanda ngo maye bato bakokata ndambo eza te. Ma message na ngai eza ke combat date eza maintenir bapiblia ngo nano te mpo adversaire eza mpasi mpona azwa adversaire. Bato nyonso bazokima apres komona nde na beta toni yoka tout le monde bazokima tout le monde. Et puis vu position naza mpo ozwa adversaire fallait fédération yango moko eponela yo. Fédération eponela yo une fois bokomona kaka ke baponi adversaire andimi makambo nyonso tout budget tout bokomona ke bakopublier. Mais date entre ngai na équipe nanga promoteur nanga toyebi ke date eza mpona les 4, mais bapublier nano te mpo okopublier te soki adversaire andimi nano te. Michael Ante ezalaki obligé baoblige ye sikoyo na mito aza baproblème baécarte bafale baluka moto akondima deonta ya kimi aboyi komba baforcaka moto te. Moto baforcaka na kati ya boxe na ranking eza champion na champion soki moto abimi challenger oza oblige ya kobunda na ye ndenge junior makambo aza oblige ya kobundaka na baduja. Me ngai lelo bakobeka ngai Michael aza challenger abengi ngaki yo naza mposa tobunda na boyi bakoforce nga te. Linikisa moto baforcaka na kati ya ranking eza moto aza champion teneur ya titre po biso toyobima po toya bachallenger. Une fois oza challenger oza qualifié puisque mpona kobunda na moto aza champion. Michael azoloba n'importe quoi amiyebi bien bato oyo bakomelaki ye bozonga lisusu bokomela ye. Michael Anta pourquoi osalaki na ne obundi te? Michael Anta pourquoi oza na problème na cote mpona nini? Na moto okendaka kosigné na ye deuxième nalingi koloba kombo na ye te. Tokolobaka mosusu akati te bozala na esengo tozosala fierté ya mboka na biso tozomema bendela mboka na biso mosika. Politique eza molai surtout ke naza congolais naza anglais te nafanda Angleterre makambo eza un peu moi dire mais tozobundana fallait pas comprendre bandeko nanga botika nanu makambo mosusu oyo makambo moko ya pambapamba totala nano objectif ezani toza mposa koteka mboka na biso partout ndenge président azosala nde bato mosusu mpe bazosala na badomaine mosusu bandeko nanga te totika eza première fois eloko aboye esalema seke motema esukaki il fallait mpe eloko aboye esalema mpo président ayebaki qui fait quoi. Bandeko nanga il fallait makambo aboye komona komona biso po toyebaki nani azotravaille te. Omoni motu nyonso kwa komoluka asintéresse. Et puis mbongo nga nasengaki mbongo ke bavire mbongo na compte comment mbongo ekomi ya kopesa na cash na maboko ezali kaka politique mpo bapolitize biloko ya boye bobima bomona mbongo boye na boye no. Et puis nani apiblia accusé ya réception mpo eza biloko privé. Il faut pas comprendre ezaka bango bapoliticien na kaka bango moko faci balingi yo te président bazobundisa na ndenge kati bato ebele bazolakisa na minoko ke balingi yo me balingi yo te babundisa na ndenge kati nani akobimisa document officiel babimisa na réseau sociaux efali ezaka bango na bango pourquoi mbongo ezobima cash bango na bango nga naza na babare nazangi compte bancaire te
nazangi compte bancaire te naza na banque nanga. Merci mingi na koya likolo kanda na koloba mosusu oyo nakoki koloba te, mais j'espère que bocomprendre nakozwa quelques questions mpo nazomona ke bato bazotunanga nameka korépondre, mais bato oyo bazopiblie biloko oyo ezokende na ndenge akoluka kocontredire o Michael Hunter komba eza te. Bomeka kozonga botuna Michael Hunter, bomeka kozongela bavideo na nga nasali na bosolo na video nga nalobaki nga moko. Bomeka kocomprendre botala dossier na numéro ya dossier mpo naza na lingi te kopiblie badossier biloko oyo ngai naza na 2 dossier ezalaki na ministère ya sport. Moko ezodate ya 2022 nayebi te soki mbongo ebimi balia, mosusu eza oyo naye kolobela wana mpo ya liboso naza mbongo te. Naboyi kopiblie yango, naboyi kopiblie yango, soit nakoki kopiblie bino kaka date bomona akiza ya réception bocomprendre ke makambo naloba eza solo. Imagine sikoki osokotisi document ke bapesa mbongo document eseke déjà ya kombo ya motu sikoyo esalemi ke ndenge na explike bino nalakisi bino ke Michael Hunter aza na problème balongoli ye. Sikoyo ngai efale lisusu nakende nasenga document ebima mpona changer kombo. Non, nazalaki clair na koloba na bosolo sango atunaki ngaki kobunda na nani na ezalaki clair na ya koyebisa ye ke nazobunda na Ukrainien. Na Ukrainien moto andimaki komba sikoyo baza na kati ya konégocier makambo nyonso to une fois basilisi konégociation, mais date eza maintenir pour les 4 ti lelo nazoyebisa bino date eza maintenir les 4. Soki nakomi ndobaka ke non équipe na ngai eza ndenge nango batravaillaka nakoki kofandisa équipe na ngai mpona kosala video na Twitter te, baza na chaîne monene. Une fois nakomi nakoti réunion mpona signer contrat nazalaki na Congo, vu ke babanda ozela ngai déjà na insiste ke non nakoya na bazelesanga ntan nakomi oyo nakosala réunion tofandi info ekobima na réunion nakotenir bino informé nalingi nayebisa bino eloko moko ke tolingana naza escrote mpe nakotika kozala escrote. Naza mwana mboka na défendre mboka, nazodéfendre bino bacongolais, nazodéfendre bino, nazotambola na bendela mboka, na riske kutu liwa. Bomona te na boxe bato mosusu bakufa, nasouhaite ntango te na kokufa te, na kokufa ntango nzambe akolobaki ntango na ngai ekoki. Tolingana, nalingi bino makasi ndenge nalobaki ke yo kochange nationalité ezalaki façon ya koloba, eza bato batalaki video na nga bien te. Nalobaki ke soki bomoni ke bosoutenir ngai te mais boyebisa nga kasi nde nalobaki naboyi koloba ngo lisusu mpo bokata lisusu bato bakataka bosala bien te. Ntango ozokata video lelo oféblie siko ntango moto oyo azwaki na ndenge mabe nano aye kolanda video mobimba tali ya kocomprendre ke oza lokuta biloko bongo prochainement kolanda lisusu te. Maintenant kosenga bino so na kati awa oyeka nde toza 1700 bosabone pena oyo asabone nano te bosabone vraiment ekosala bien bosabone na bareseau na nga nyonso tu bosoutenir nga nazodéfendre bino bosoutenir nga na kocontinue kosalaka toujours fierté ya Congo nalingi mboka na nga Congo totika koyinana tolingana tozala bomoko dans tous les domaines tolingana to prêcher bolingo ke koyinana bino bato bozoluka kaka bavideo ya mike mpona bosala base na bachaîne na bino botika biloko wana eza bien te ezodivise biso kolie amoni telefone nanga elingi ekatana congolais tolingana esalinga bien te nazotala siko bamessage nous t'aimons oui mais osololi bien te tu te discréditer toi-même non ndeko nanga siko imagine ngai naye na Congo po ke gouvernement elobi ke kosoutenir nga nafandi nakotisi tous les documents po ke babimisela nga mbongo nakende obeti 1 mois obeti 2 mois
date déjà que combat il fallait te préparer dans 3 mois. Date déjà payé notikana 1 mois. Tu commis ta place dans le sani. Et surtout que je bien appel mon oiseau yambote. Au bengi mutu o yaza na dossier na yo qui a biso qui peut-être champion dossier à niveau bobo. A capté le téléphone. Oko yo kana ndeni ambassadeur que je suis. Hein? Na ye o ndimi soki o monike. Oko pesa na mbongo te ko ndima dossier na ngate. Pourquoi zo sala kiza réception? Mais pourquoi ba ministère? Ba ministère ils ont pourquoi? Pourquoi bazo foutre l'État, zo foutre tout le monde? Attends le cabinet président, bah yamba courrier. Ce qu'on monique non, beaucoup coupé ça en bon côté. Vous avez dossier dans la tête, soit de bénéficier non, moni bobo to kozombo et vous bimate de couper ce qu'a conseil aux hommes. On a zone na bandaka. Na nga beta ba 2 mois on a bétité na hôtel on a dit. Non mon nga kino. Non mboka na congolais net bino. Na ba droit na nga. Na c'est bino vérité na ba droit na nga beau critiquer beau ba tout na ba droit. Na za pe congolais net bino. Surtout que nazo sala fierté yo peut so kimi lobby. Bon ça li fierté na domaine na yo na pour soutenir yo. Non soutenir yo. Merci Ming, merci. Natanga message moko bongo Canadien nazo lungwa. Boleke belé, merci Ming ndenge boza. Ah, tu n'es pas sérieux mon frère malgré tes explications. Mais si qu'on a expliqué, si on a expliqué yo, et là le couteau na kosi, et bimi ça c'est quoi la vérité. Obimisi ayo la qui contredire nga et que ça va bien. Peut-être que nazolo magamuso na mi yebate na bi magamna lo bate. Alors pas. Soyo zolo bakio na la sérieuxté. Parce que zolo kanani muso ya ko ma sérieux na place na nga. To chikana magamma boy bande ko na to lingana congolais. To lingana mboka na biso. Soki to lingana ki na lingana umela na Congo te dossier na nga lingezo temps ebele bongo te. Surtout que soki bino moko bolandanga na Canal Plus bomona makambo esalama na Paris bisika nga naza bakoya kobetanga baza mingi kala bakebeto abeta biso bazolobela biso lisusu bakoya kobetanga bomona mamunyonso to elekana bomona nde na defandaka mboka na nga Congo bolinga boloba nyonso te bolinga bo encourage nga boyebi combien de makambo ezo koratama na Congo kosalema likolo ba retard ya babiloko moko ya mike bacommission seke mpo dossier na yo ekota fale bofanda bosolola bolobake nao inga na kozwa combien oyebi combien de baentreprise bazokima Congo mpona biloko wana siko ngai munde na boye nazokaka na toki ya kuti des fois na lali te 3 jours na mbeto nazotelema te ozwi makofi mpona libendele wana kaka epepake no bakola longi bakolo nde champion lelo gouvernement epesi nga mwa esoutenir ngai na mwa quelque chose mpona kende kaka na préparation bino bandeko na nga bosepelaki j'espère que parmi bato nyonso bolandanga awa moto asepelaka jour wana azalaka te moto asepelaka te aya komela nga na message ka asepelaka te c'est que lelo bozwa atake nga likolo ya badroit na ngai oyo première citoyen ye moko aprometaki nga bandeko pourquoi toujours diminuer Congo na biso te na niveau boye soki biloko nyonso bapaya bazolanda biso oyebi comment bazoseka biso tolingana ko bandeko nanga tolingana alobaki na koloba moke me tema ke namona ba message ezo inspire ma mosusu batoloba bato mosusu booloba mpo oza mosika olia kofinga efala obimi opesa ide obimisa argument parce que oyebisa ngai eloko nini oyo eza empêche ke mboka na ngai ekosoutenir nga te gouvernement na ngai ekosoutenir nga te
naza congolais te naza mopaya na change nationalité oyo eza o passeport na ezana est ce que naza mopaya siko boye bino boyebisaka na commentaire eloko nini bomonaki mboka ekosoutenir nga te oyo ezani nabana mpona passeport diplomatique passeport ordinaire comme tout congolais seke naza na droit te nga naza kongomani te nabunda na ndenge na nga nakenda na ndenge na nga ndeko na nga ayede nga lelo nakomi bisika toza monde mobima ezolobela o deuxième mondial tozomema kongo libendela ya kongo mosika bongo soki bolobaki yango kongo ekopesa nga ekosoutenir nga te ekopesa nga mboka kaka préparation te pourquoi boza boye bozela ngai kutu nalala bino nyonso to te bozela bomona bakao na bakao ti kongo efala okoma numéro 1 mondial bokoya koyamba nga mpe na nko mpo nayebiki bolingaka nga ezalaka bapasi makambo omona na kongo ke gouvernement peut-être makambo mosusu ezosalema te nde ezotinda bino bolobela bongo eza mpe biloko ya boye botikali komona yango te na kongo mais normalement boyeske bino boyebi mbongo ebimaka mpo na léopard miso botia na minute yonga mpe naza léopard tous les bajoueurs bayaka léopard baza baprofessionnel mais baza na bambongo mais soki alinga ya congo léopard ifala efutele billet efutele hôtel bazwa bango en charge ebandeko nanga tokei awa topoli awa topoli te topoli te bayo batuna o komartin aza komba na ye eza privé tozwaka nini ntango léopard epoli yo ozwi nini est ce que bakomi ke non léopard bapesaki ye mbongo nyonso to apoli cause ya moyen non bakomi kaka léopard apoli tout court congo epoli balongoli drapeau wana na kati ya baclassement apoli balongoli parceke nga naza léopard nazanga moko nazobunda omonaka drapeau na ngai ezomata congo azomata ne bozoyebisanga kendo naza droit te yake basoutenir kaka préparation na nga botika motema mabe bandeko na nga toya motema bolingo tolingana gouvernement esali eloko oyo tomona kala na série ya mobutu baboxer bazalaki babosse baboxer bandi okende bazongi boye baza na mapango bapesi bango mapango mituko soki boyoki lobi président apesinga lopango seke bokobomanga tozosala honneur ya mboka eske boyebi nanu te boza mitema toza bacongolais toza bacongolais te tolingana bandeko nanga ngai na junior makabu tozodefendre congo toza reconnaissant envers au Congo ezosalela biso oui mais bino mpe Congo ifallait pesa na reconnaissant envers biso c'est que toperda mpena sens ya bato to eza ndenge nini mpena congolais tozonga na se papa tozonga na se makambo na biso etikala entre biso botika komemango bomemango réseaux sociaux emema biso nde ezomemana te tozoyokisa masoni libanda tozoyokisa masoni merci mingi merci boza ebele merci mingi bolandinga bokata bavideo te nde bomesana kokata baoyo bakolanda na retard eza napesi bino merci mingi napesi bino bambote ebele c'est votre champion Martin Bakoli naza na transit vers Londres mais naza na Paris kala te nazozwa vol nanga tolingana nde message nakopesa bino tolingana totika konuire moto ozonuire eza congolais neti yo totika motema mabe tolingana tata bo mama mo toza bato moko mokongo moluba moswahili toza bato moko toza tous bacongolais toza biso nyonso tu bacongolais makambo na j'espère que bato nyonso tu bacomprendre j'espère que bato nyonso tu bacomprendre on a expliqué tout le monde mais nazo insister à que bo continuer ko soutenir nga bo aimer façon oyo ba vidéo nanga mikolo circuler sur internet j'espère on a atteint na bakati ya 100 000 abonnés
po toza ebele toza million na bamillion mpena. J'espère que vidéo mpe kotalema makasi mpo bato mosusu baza na connecte te.